doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Avant nabanda 5 minutes nabiso et alelo nazali ko remercier bino na fidélité na bino oyo bozalaka on a émission na bino parce que émission oyo ezali pas comme les autres émissions oyo ezali nulle part ailleurs parce que boyebi ke na lobaka ngai moko na salaka ba analyse moko donc na système ndenge na kotsa il y a la musique et puis nazali awa émission ikitsaka bino mitema parce que boyeba ke ba ndoki ebele bazali awa balalaka bazokanisa lobi ba osali kamnini bien boyebi ke biso to salaka émission par émotion te 5 minutes par émotion te na yaka na kanga bato ya lokuta et puis na pesaka cours ya éducation civique et puis boyebi kenga na 5 minutes na lobaraneti batu mususu to boyebi ba journaliste ba ndoki o balukaka balingaka IDPST balingaka président Fatite balingaka ba lubate ba kotsa ki tribalisme na kati ya mboka na biso na kokaka kotika ngote po bato ebele batiaka yango epesa ba monter en passe soki to komi boy soki to koma Congolais koma un peu séparé ba faible ba zwa bango ezali faute ya fayulu wana na kotika kango jamais ezali fayulu mutu akabola ba Congolais akabola pe ba Congolais azwa ba faible parce que mutu oyo ya mayele fayulu akoko ça a été donc vraiment merci une fois de plus na fidélité na bino na bato nyoso tout balandaka 5 minutes vous n'avez pas tort parce que 5 minutes ya ngonde makambo donc 5 minutes na biso alelo oyebiki na salak déjà mission hier o bozali ko landa sikoyo lisanga oyo ya trio biso kala to yebi trio Majesty donc mukwege matata mponyo na fayulu donc na yebite soki ba tunaki soki ba se renseigner kité ba kendo sangana na mutu lokola fayulu penza nani akoki ko sangana na mutu lokola fayulu donc lelo botala kaka na yebite docteur Mukwege na matata mponyo na yebisaki bango bolanda fayulu tazali donc Charlot Tintin au Congo mutu ya distraction sur distraction na tiela ki bino na expliquer bino makambo fayulu na trio Majesty na bango donc ye Mukwege na matata mponyo boyebi ke basengaki recomposition immédiate recomposition en urgence, recomposition immédiate ya seni. Fayulu alobi yango lobi kaka wate basangana ika lobi wate donc babi seni wana ezate il faut ba recomposer ngo donc c'est que seni eza bien te mais le même fayulu akei ko s'enrôler nazo la sabine na photo seni oyo alobaki il faut ba recomposer ngo eza bien te akei ka ko s'enrôler car na même seni bomoni fayulu abandi makambo na ye oyo asalaki na précédente élection oya lobaki ke machine à voter ezali bien te machine à voter ngai soka machine à voter na rosala te donc masolo moko ya confusion donc ba signe moko kaka ya mutu na l'exai bino ya bipolaire alobi bo na suka bomonaki akendaki kaka ko voter ba tunye sikoyo o voter na machine nango oh machine mutu eza nango na problème te voix donc aza mutu confusion na zotie la bino botala bino moko abadeli makambo na ye boyebika lobia na lexi bino émission bozolanda siko ekotaki asengi recomposition bango misato trio na bango wana basengi recomposition immédiate ya seni siko le même mutu kaka fayulu akei susu ko s'enrôler na même seni oyo alobaki donc ye ezali seni moko ekosala makambo te donc na zongisi bino sikoyo na précédente élection botala abani sumba makambo ne botala ndenga kende ko voter ndenga banoyi ko boya ko voter donc fayulu azali mutu akolanda te donc Mukwege olotikala na yo donc chirurgien o opéraka basi ata donc guerre esili ozwa su ba cliente otikala na yo kaka vandi na yo matata mponyo yo kutu donc kala te donc dossier abukanga lonzo okokende lubwa kuto bosani te donc bozolanda mutu lokola fayulu
Fayulu eza perte à temps. Bomona maman na biso bazayi ba wazaki so ba pomper lacrymogène à la lime bazayi ba boy. Au moment où tende ba bois qui sena ba matungulu. Donc na batu tout ba bois qui sa tikala ye moko botala bino moko maloba o abandoko loba. Yango ya komiko zongela ngo susu. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Non, on ne peut pas utiliser la machine à voter. Nous disons il faut des élections sans machine à voter, que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Élection inclusive sans machine à voter. J'ai voté. La fraude, ce n'est pas la machine. Je vous remercie. Bilomo Botolanda, donc Azali Moutou ya kolanda te. Alobi lobi awate, récomposition immédiate, il y a Seni, donc Seni wana et pas na yeza bien te, donc ye moko sikoyo, a kesu suko sa role, donc Fayulu bolanda kamakam, obo, tala, bomoni Fayulu eze elokoni. Fayulu aza eloko moko te na politique, aza na poite. Fayulu abima députation ye moko. Ce qui pas leka comme député parce que tchaki elongi ya papa na biso Etienne Tshisekedi na polo na ye na pancarte na ye wana sino te bango ko voter été. Donc azali eloko moko te. Sikoyo bafula ki na tango bakei na likopa na bango à Genève, donc Katumbi Mbemba basalaki likopa batiaki ye liboso. Donc bayer de fond na ye Katumbi bo batiaki ye liboso siko ye azalaki ka linga ka CV na ye kotata angosa ne 2 jours na présidence de la République ata 1 mois ye lingi na ye kaka ako makaka donc na CV na ye azaki président Congo. Donc parce que to bika vraiment hey Fayulu soki akomaka donc yango na baka nzamba lingi Congo Fayulu akoma président botala kabo botala makambo loba élection oui mais sans machine à voter. Mais élection est salema te. Toko tika te élection est salema soki batie machine à voter wana. Toko tika yango te. Et nous ne boycottons pas. Toko boycotter ba élection te. Mais toko kende na ba élection te. Toko tika pete nanga asali sa ba élection na mboka wana avec machine à voter. C'est deux choses différentes. Donc na banza boyinga malamu. Alléluia lobi lobi makambo fatia kutani nango na mandat o. Est-ce que Fayulu nango kokango? Est-ce que Fayulu ngaki kokayango? Donc vraiment ezali pas sinama wana motema avant de continuer de lelo kaka tozo lobela ka Fayulu parce que Fayulu botika congolais aza susu dipté. Congolais azali susu Congolais akalate Congolais zoyebake mutazo memabiso na nzela oya malamu na nzela oyo penza ke mboka na biso ateke koma neti ba pototo Fachi so asali demanda na ye Fachi asali demanda na ye mutu oya ko yasima Fachi akozwa mboka na ndenge malamu penza akozwa mboka ndenge Fachi zote yango na bato bakanisa ki ndenge Fachi alobaki ke mboka ekufa bakanisa ki soki ba critiquer ba lobando comprendre bo mutu Fachi na mbandaka azongele libino Fachi timba azongele libino ke mboka ekufa yenda yepo abongta botala ka soki na 32 ans Mobutu na 18 ans Mobutu donc mbandaka ezanga courant na mai. Vous vous rendez compte? Mbandaka vila munene ezanga courant na mai. Bakambo soto zalaki nango soki penza bato basalaki 32 ans na 18 ans mais siko to komana ba cop mususu mais déjà to zalaka na ba métro ba tram ba autoroute do to zata na autoroute te. Donc siko bino ba mususu bo vandi do bo komenete ba kiol bo lo baké kanamba zongo na pouvoir donc penza vraiment congolais pourquoi to koma boba congolais ba pauvre te tu bazalaka souté ba congolais penza charisme za to la isi mbongo abudango congolais koma opesi mbongo même pas opesi ka promesse ka mbongo abomi muninga na ye. Donc vraiment to marqué pause publicitaire na biso boyebika ke Kodia Simo ezali société o epesi chance na ba congolais nyoso makambo na zolo baka yango tozo expliquer bino ke Kodia Simo ezo sala bandaku a crédit pour na Congo ba tutu ezakaka cash ba ye na système neta poto bandaku neta poto ozui crédit okofuta ndambu et puis okofuta ngo soki ba pesi ba clé mais congolais azotuna ka ba question est-ce que ça solo est-ce que ekotongama congolais za mutu kaka ya ba problème ya kidiba donc po bomo na kaka
structure mentale ya congolais il faut changer après ata 30 ans Félix Antoine Tshisekedi azoni ngo changer congolais mais congolais mutu ese balaki sibino bapesi bino mais osiko yozo tuna soki ezali asolo tango siko banda kongo igosila na maluku okomi ngana yeba te na bandoko zila na yeba banani bazala basima na batu bazana sima ya kodia simo ezate ezali bana mboka batanga awa babando sa na banque so bando sa na banque awa batongeli yo banque batio na banque na kisasa est-ce que osa ndenge mo ndenge bando sala te osa ndenge mo okosala ndenge moko parce que batio na ba condition no mais congolais akoma complexe donc ce gars zoluka bino bozoluka na ebite ndenge na lobaki boningi ou bien na longo na bilamba na la sabino kalbar po bondi makezali makamba solo donc kodia simo oya kozwane ndaku te etalié ako raté maluku ekoma neti gombe olongola gombe mututuka so alingi il faut que na gombe bako longola gombe koma maluku ekomi boyebike tram oyo wita na gare centrale yango mutu ekokende ti na maluku makambo kozala ebele et puis bobo sanate Mireille Wankake wami service ya ndeko na biso Mireille Wankake azali kosala nyoso tu pona bana mboka ba tinda biloko na bango okangi miso Mireille Wankake donc tozo remercier na nyoso tu ozali kosala vraiment po na bandeko na et puis bobo sana pete ke tozali na kitenge appartement boyebi na poto awa surtout na Paris pozwa ndako atoza na mbongo za na bakondition tu mais ndako ezalaka passe ndeko na biso eza ndako akopte ezali agence donc kitenga appartement oza na besoin basale besoin ndako olingo louer olingo somba adresse eza moko numéro ya téléphone eza moko obengi kitenga appartement soki o visiter ndako o koti on bomona bandi bundenge ni bazana banda parce que ba edanaka bango na bango congolais motema mabe alingaka moninga na été donc vraiment masolo ya ndako na kati ya Paris kitenge appartement et puis bobo sanate décodeur oyo ya bana mboka décodeur oyo et l'équipe a décodeur nyoso parce que elengi na yo posa na yo congolais kaka mutu ako yeba yango décodeur sepela TV en tout cas bobengi bozui abonnement nango ya année ya mois mobimba bokotala plus de 500 chaînes nyoso tu ya kitoko donc spécificité nango ezali okoki komemango esika nyoso tu kokende place internet eza ba décodeur oto zalaka nango awa na poto ekozala otiki yango na ndako mais wana ozwi yango eza peka muki okotianga ata na poche oke na Belgique oke même na Kisasa oke na États-Unis okotala yango elengi nango yango wana et puis bobosana te tozali kolobela bino mpona basuki oza na fête ozali neloko moko bokoluka te ke baya kokata yo kovo oyo etangamaki te donc suki na bino nyonso tu ezali adresse moko na Paris na Saint-Denis donc El Binto Coiffure ezali salon ya ba professionnel ezate ka apprenti ba tie azomeka kokata suki na mutu na yo El Binto Coiffure ezali vraiment salon ya ba professionnel et puis tozali kolakisa bino toujours bokomona donc entrepreneur munene oyo azali awa azali na Kisasa ke ikuna po asala masolo assainissement asala masolo ebele na kombo ya Moïse Kama donc azokende kuna bakal pourcentage bona yango na makambo wana il faut ici là d'ailleurs tozali pe une mission spéciale oyo bokotala lobby oyo donc Dikoko Mayanga donc ya IDPS boyebi musala na ezali musala ya kotonga banzela banini alingo tia expérience na yaza na ba projet belé ako liebisa bino une édition moko spéciale il y a 5 minutes avec ces engradis donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge. Tu as opé appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle. Quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltion ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
coiffe avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. En fait, awa Toloba, parlons de salon les Aliawa, congrès de maires, salon de maires, finiront, naza partenaire officiel na bango. Donc, nga naza moto, naza na kati ya domaine, il y a assainissement. Et assainissement, hasard, à Fungwana Mingi. Na kati ya assainissement, nous avons le nettoyage. Kati assainissement, nous avons le tri des déchets. Kati assainissement, tout ça, nettoyage, tout le voirie, tout ça, kati. Donc là-dedans, biso tout ça, dans le monde, à pointe à kati assainissement. Donc tant bailler, il faut vivre, bien vivre dans bango et salon, ils ont maboko nanga. Donc pour bon nyo so pas boleki, ba propriété nyo sezali et maboko nanga. Et na kati, les bien assainissement est énorme. Donc on a saigné tous les coins qu'il faut pour vivre kitoko. Et je suis leur partenaire, ça fait des années. C'est costaud parce que, oui, c'est costaud. Tous les Congolais, Congolais. Nous avons déjà une base où il y a un Congolais, quand il vient ici, tous les intelligence déjà. Arrivé ici, on s'est professionnalisé. Na katia misalango, où il y a les loyaux, tous parmi l'élite. Parce que ce n'est pas donné une entreprise congolaise, tout bien en congolaise, parce que naza congolais et j'ai mes chefs congolais, bien que tout ça est bien dans le système, pour tout tenir. Donc c'est le travail. Les résultats, il y a Moussala. Savoir-faire, il y a un lelo na sommet pour batouana basanga confiance. Ne loko ya bango ba bengi compagnie à Mundelete, ba bengi compagnie à congolais au yazali à la hauteur. Moussala, oui, ça fait longtemps, c'est un grand travail. Hein. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années, quand on parle du personnel, il y a personnel de base, il y a personnel suivant l'événement. Parce que là, on est dans l'événementiel. L'événementiel, il y a 130, 150 salariés. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire. Donc, en une semaine, on a 150. Semaine prochaine, effectif est à 60. Donc tout dépend. Il y a un marché dans le moment où il y a une augmentation. Donc là, on tourne. Je donne un exemple moi de novembre. On a travaillé au moins avec 230 personnes. Donc ça, voilà. Donc aussi là, tu as une soixantaine, où il y a une normalité. Voilà, événementiel, ça augmente suivant ce qu'on fait. De retour sur le plateau, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre après nos bandes annonces relatives à nos partenaires. Boyebika ke ba partenaire na biso nazo rappeler ba mso ba c'est ça ngadi ba publicité belé. Ba publicité à Google et kotaka yango moko donc zanet ba publicité à télévision. Télévision za publicité. Pour batu mususu baningaka ba expliquer bango mbongo na biso 8 ans na ba publicité wana et puis na ba partenaire o bazwa be espace o tozo chango pour na kosakana te ba pesa biso confiance ba futa biso mbongo donc ba edaka biso bo kansate ke ba pesa biso mbongo na présidence ou bien nini to salara donc be mission na ba mbongo na biso mo pour na ko aider bino bo zwa ba information ya malamu donc ya ngwana bato pe bazali na besoin ko aider chaîne bo hésiter te bo aider biso ba moyens za nyo surtout donc virement bancaire PayPal donc nyo surtout oyo kolingotinda otindi ozala malamu po quelques bato pe batinde la biso kamwa mukio bazalaka nango tozali ko profiter na 4 émissions pour na ko remercier bango nyoso tout donc tozali ko lobela Fayulu aza mutu moko bato ba yebiete na yebite soki docteur Mukwege
ou bien matata mponio donc docteur Mukwege na yebite comment koki ko sangana Fayulu bon bolande ndenge na yebisa bino fali boza na mopiku po facha lia bino malamu mais vraiment bino botenga en tout cas bino botuna kité botuna kité et pas ya bato bazaki na Fayulu bomoni makambo to loba recomposition immédiate à Seni za bien te faut ba bandela ngo basala mais même mutu ye mutali boso ake ko sa rolé na même Seni o ya zoloba ke ezali atina te pour bo comprendre Fayulu azali mutu rolanda te azali na lakisa bino ba signe clinique wana donc bato basala kama solo o ya santé. Donc, yebi ke basine clinique wana eza ya bipolaire donc akoza la période de moko azali alimwe bon na période de moko abimi akomosala ba makambo moko boye donc azomona donc azo imaginer donc monaki ba yambie na ba combattant zo tambola neti présent. Le président est censé sortir de cette voiture là. Voilà. D'abord les honneurs. C'est le président. C'est le président. Mais c'est le président de la République démocratique du Congo. Mais c'est Martin Fayulu Madidi, président élu. Les patriotes, combattants, résistants des Belgiques sont rangés pour vous rendre les honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ULB. Je vous invite à passer les troupes en revue. Donc azana ba makambo ba signe clinique ya bipolaire nazali ko lakisa bino bestre mususu botala ke Fayulu azali mutu akolanda te bolanda ka mutu lokola Fayulu te bino moko bolanda na bilili. Élection oui mais sans machine à voter mais élection eko salema te toko tika te élection salema soki batie machine à voter wana toko tika yango te elingolo boyke nous ne boycottons pas toko boycotter ba élection te mais toko kende na ba élection te toko tika pete nanga asalisa ba élection na mboka wana avec machine à voter c'est deux choses différentes donc na banza boyinga malamu botika malamu nzambe abatela bi. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. Démagogie. Je vous dis ceci exactement, je vais répéter pour que vos téléspectateurs écoutent bien. Et j'ai dit à la population congolaise, ne touchez pas à cette machine. Démagogie. S'il vous plaît, l'Amouka vous dit d'aller voter. C'est du poison. Comprenez? Ne touchez pas à cette machine. Où est-ce que vous trouvez que nous demandons aux gens de boycotter? Démagogie. Donc nous disons, il faut des élections sans machine à voter. Démagogie. L'Église catholique aura 40 millions d'observateurs. Démagogie. L'argent que je prends à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai pris 20 chégués qui travaillent pour la communauté. Démagogie. Mes avocats ont présenté des copies des procès-verbaux à l'audience à la Cour constitutionnelle. Démagogie. Des revanches,
on m'a tiré dessus, mais ça veut absolument rien dire pour moi. Démagogie. Donc bino moko bolandi parce que biso to lo barate neti journaliste mususu yo donc qu'on préfère taire le nom poto tanga ba comme na ba onte boyebi bango donc ba kosaka makambo ok biso soki na 5 minutes to lobby to ti preuve to lobby to ti preuve donc vraiment Congolais bakosa bino soute parce que makambo e salama oko ke o kanamba zo pouvoir na kidiba e ko salama ka soute na mboka na biso et puis ba député oyo ba leka na kidiba oyo ezalaki bato bazoye ba te député ezalaka musani ni sénateur za musani e ko salama ka lisusu te parce que yango na biso to yesiko to chasser bato bazalaki na ba parlement kidiba ba ko yaka lisusu te to ko remplacer bango parce que Faci soki azui mandat na ye akota mbala moko na parlement za na majorité mbala moko juja za majoritaire mbala moko masolo yangona siko biso tutoti libaya biso oti libaya ko kansate ko lobaka na ko zoate e obona suko zo lobo zoate nzambe pa ko lobake a moto na déjà ko zoate biso nde tocha libaya députation to ko zoaka yango pe to tiango teke poto kata na et puis ya biso e katakate donc parce que bato bazakuna baleki biso na mayele baleki biso na kiboga baleki biso soki na nini eloko moko baleki biso ezate to tika ko lela libanda soko za na occasion ya ko tia libaya o tia libaya parce que président Komiana azali mwana azali massa na biso azali ya na biso azali leki na biso azali kinwa neti biso soka komi président donc yo po koki ko sala pe mama solo o koti pe na masolo po o aider ndeko na biso o leo zaga libanda ya bato muso bazo ita soki wapi babima soki wapi bazo ya ko sala ba masolo bo biso mo bakolomboka ah masolo donc tango ifweni l'air a sonné donc biso to tia libaya pe tozo tia libaya te poto katana to tia penda libaya pe poto zwa donc vraiment émission à l'élo il fallait que to beta c'était to lakisa bino fayulu ndenge to lakisa bino to ko c'est la game makambote to ya gate to fingaye ah to lobaka makambo o ezali ko mona na miso abato donc to komi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude avant to bando ko remercier base na lingi vraiment na la salutation spéciale ya mama nangai grâce kalanga bikamwa parce que bato ebele babando tout nanga kala est-ce que makambo wana mama kalanga ndenga benga bato na téléphone na émission na ezaka ya lokuta ou bien solo lelo mutu moka benga le bien en tout cas makambu oyo vraiment ezali ya solo donc bondi mama kalanga bikama bomoni ndenga abanda donc ezaka tout jeter ezali comédie te parce que vraiment ya alobaka makambu clair eza na ye alobaka makambu clair esika 8 esika zo kende donc mama grâce bikamwa biso toza na kati ya masolo donc vraiment à part wana boyebi ki abe barate donc soki a Jésus kenda zo kaka kitoko donc na makama nzambe totiki mais mama kalanga za vrai chéri na kosakana te donc mama kalanga donc mutulanga mama kalanga biso toza na kati ya bikamwa donc vraiment félicitations na o nyoso to zali ko sunga bana mboka ba congolais na musala na oyo ozali ko sala ya nzambe donc vraiment nzambe abatela yo parce que tozali vraiment na besoin na yo donc mama kalanga une fois de plus félicitations de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi chiko to bandi ba remerciement na biso vraiment boyebika to bandaka toujours na Londres na honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi yokutu je ne sais pas comment te remercier na rotikaka ko remercier te honorable Jean Moutala, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagements. Tikal toujours na kati à Londres pour na repesa José Kanwa ki kakamene, maître Wera Mukuna, maître Rajamoule, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagements. Toujours na kati à Londres, tous allez kopesa Jano Matundu, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagements. Tikali toujours na Londres avant totika Londres toujours pesa mbote na mutasuko to pesa na kati à Londres kombo na ye donc maman na biso Maria la beauté naturelle merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to ke siko na kati Espagne pour na pesa vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu tout le monde est d'accord Beloti Mavungu merci na nyo surtout au sala rapport na émission na EP na 5 minutes avec César Ngadi siko to keyi na kati ya Paris tu es na kati ya Paris pour na repesa Claudine Kanza donc yo yebi kaka masolo anto solara to me mangoti na suka Claudine Kanza merci na fidélité na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to ke siko na kati ya
Nakata Bundes pour Naropesa Lilinzeba petit sœur propre Nakata Bundes. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagés toujours Nakata Bundes tozali kopesa Nelly Muzinga. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagés tozongi awa nakati ya Belgique nakati ya Lola pour Naropesa Putu de Yalola. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagés tikali toujours nakati ya Belgique. Pour Naropesa Dekos Moukoko, monsieur le bon dimanche, Dekos Moukoko, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toki, Nakatia Suède, pour Naropesa fidèle de fidèle, Thérèse Kamani abandonne depuis Diego Kaoti, le Lazaraka Nanga, Thérèse Kamani. Merci na fidélité, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi, Nakatia Panama, pour Naropesa Angèle de Paris, moi na Montikil, Angèle de Paris, petit sœur propre, moi na Montikil. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tikatia Paris, pour Naropesa Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très très propre, Fifi Filofaria. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, toujours na Katia Paris, tozali kopesa Jean-Marie Chibangu, merci Nanyo surtout vraiment au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Turbo sanate ba administrateur na biso ya groupe na biso ya WhatsApp bato pe bazali intéressé o bazala sima fachi balingi ba kota groupe na biso ya les amis de César Ngadi donc turbo sa ba administrateur ba sala musala makasi Chai Mukenge Chai wa balengela mon voisin Chai Mukenge Chai merci Nanyo Soto sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Babi Kisinga merci Nanyo Soto sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jerry Mukuna merci Nanyo Soto au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na katia Shell pour na opesa masa na Dieu de Kumbi, Dieu de Nokumbi. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na kati ya Paris pour na repesa mbote na et JD de fer masa na ya coupé. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke aux États-Unis d'Amérique pour na repesa triple brassard Alain Yeye petit n'aura Alain Yeye merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi toko suki sandeki boyi to suki ça toujours na dogotolo na biso Jean-Paul Djamba on a kati à Paris Jean-Paul Djamba a présenté une émission à santé parce que santé les guignos surtout émission na ye kombo na yango parlo santé autosengi na bino surtout bolanda yango donc une fois de plus merci na Jean-Paul Djamba donc c'est ainsi que ça s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi, nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambuchu Benadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, au salaire, au salaire, c'est vrai, au salaire, du ventre.